faut répondre sur la musique. Mais pas le débat qui a calé en gros, il y a une musique qui a eu sur le lot. Pas faire répéter. Ça me dit nasuka na la poule. Ndé mon aponi na yo comme sous. Vous comprenez? Donc le gars on va améliorer kaka. En tout cas on a plus bon va c'était bien, c'était demi. Ndenge faire rigolo à Betty Room na habité mais on est aux élèves qui ont mis en gros tout monde pour là on a beaucoup qu'on a sur le marché mais jusque maintenant il y a rien à priver c'est l'hôtel non on a monotonie en fait donc il y a le spécial on les athées donc toujours continuer toujours na ba interview na biso par rapport à piste il a fallu pour Panzoto na oh il a fait rigoler bimi titre pe toujours batté mais toujours on a étoile zo beta donc bonsoir Ndeko. Ouais, bonsoir mon frère. Na été so se présenter toi ba combo te ba sogi ozana ni na katsa Paris. Ouais, bon on a comme on a la dit Dilandos naza quoi faire na Paris. Naza quoi faire à plein de Paris donc so on a Paris on a scène de notre unira la dit Dilandos quoi faire de Paris donc na mon pas été quoi. Donc voilà. Merci la Dilandos tous autant la été pour te okuto na musala. Est-ce que vous pesa biso na bito so otagi na no opesi ya fallait biminzoto na titre au faire bimi c'est biso na bito so ki otala ki on. Ouais Nathalie na yo ki wana bana mbokati. So ke bimi to mato idée za la yo ka pour pour apprécier. Merci siko to wana posa ya vie na yo. Ah ouais. Ya nzoto ya fali. Pesi biso pe ya vie par rapport ya oyo pe ya faire. Ah ouais. Bon, nzoto ya fali na moni pena ndenga ke nango penza rythme wana ndena yo kongo bien ndena yo konsu na nzembo mo boye mais et ke nango bien na danse na clip na propriété et ça il n'en bien et puis mika net moi qui sika mais so landi na se on dirait rythme wana on dirait na yo ka na nzembo mo boye ka uta bima mais que bien donc yo zo confirmer bato balona na biso balobi keza monotonie bon na ko so loko derse e yo kama déjà yo kama susu yango benga monotonie. Na yoka on est na son ya moi rythme et monotonie ya des moments na yoka déjà rythme surtout ya guitare. Sur 10 au son combien? Bon sur 10 fallait déjà ça aigle ada de aigle talaka na ba pété na ba preuve déjà ça là. Bon na ko pesa ngo pour na pena pour tout ça la clair. En tout cas si 10 pena na pesa ngo 7,5 hein. Bon ya faire biso pe toujours kayoka. Bon ya faire déjà boyebi déjà faire il est déjà la ramakasi na rumba. Donc il est déjà rumba za makila. Pour ils appellent des bords différents faut connaître en était sebeni connaître ali rumba donc na ninga ki sebeni fallait qu'il n'en pena bien na ninga ki sebeni na ninga ki rumba pe faire a cheka bar likolo ninga mesana ko bar likolo c'est 10 combien en tout cas c'est 10 ah mon frère ba besi na mo ka égalité pour biloko na yo ki pas fali on ninga na yo ka on pas faire épée ça me dit nasuka na la poule ndé mon aponi na yo ka on vous comprenez donc le gars on va améliorer kaka. En tout cas, on a plus bon, c'était demi. Pour te clôturer, on a évité sous un vote européen sur la salutation. Ouais, bah tu vas rosa matin, t'as la rabis sur tu vas rosa matin. On a plus une beauté pas yangan déco pour l'emploi. Par un amour vilé pambani. Yo bigar. Donc voilà quoi. Et puis bah tout mes vrais. Donc voilà quoi. La plus fait la beauté surtout et pas bah vrai. Bah client n'a tout. Tous les clients n'a bah vrai à ce gars là. Bon et puis quand on est au chekarat. Na YouTube, na Instagram, na Facebook donc votre humble serviteur, votre coiffeur de Paris. Voilà quoi. Merci. Ah tous dans salon El Bito Coiffure, juste na scène de Nouana au Kitika Kawana. Bis 170 aux ana El Bito Coiffure, Tom Silimer ba oka Tom Silimer. J'espère que vous avez lumière, lumière. Je vais en Belgique à salutation place aller. Tom Silmière, ce qui le lot est que le chaos pour juste tous avis par rapport il y a opis où il y a fallu et biminzoto. Le but Tom Silmière dans la musique. Avis naé par rapport il y a opis yoana utobima. Yoko lobani. Oui, bonsoir. Je dis un match. C'est un plaisir pour nous partager ce jeu. Mais malgré je suis pas trop dans ça, mais il y a la musique, il y a Batounion ça. Ok.
Vraiment, par rapport à la musique, il fallait autobeta. Vraiment. Autobima, il y a un autre. Oui, oui, parce que dans on a tout le temps. Peuple na biso, comme copine tout le temps. Album Bokoko. Namoni Bokoko. On a peu namoni Keba Jar Moko. Ils ont percé bien. En même temps, na rumba na biso, ndena yoko zonga, ndena yoko mona vraiment ndenge. Faire rigole à Betty Room na habité mais j'ai appris que Eza ya OK d'accord on a fallu à Betty malamu t'es passé il y a des gens to landi pe na mswabio no monotonie azongisi kaka ninga betaki tokos wa betaki ya Oito le kana dernièrement na yise to bosani comme Patrick Massid na caméra ito so ko sinele biso nzoto Théo betaki boso ya mabele lisi mabele lisi eloko ouais bon paravi na ngai omoni à chaque fois n'a pas trop intéressé la musique à Fali mais à chaque fois ceux qui n'ont qui est azobeta musique qui a folklorique en tout cas pas trop intéressé parce que ça va musique qui n'a habité na bato koli vraiment na kata kini on a kini no 10 match voilà na bato ba koli trop na kini ba yebi musique wana bana ba opi ba bina rango ba zo sa ba plein na bango omoni e be ya mimi mbunda comprendre le collet et tout c'est tel genre de musique et reflétera pas culture na biso de ce en fait omoni yango tsuke bimi en même temps ça marche toujours. Comme Loko Anabetaki Loko, ça marchait qui très bien parce qu'il y a des étrangers, tout. Sur 10 euros, ça en combien? Mais sur 10, je le donne 7,5. Merci, c'est Tom Silimière. Merci beaucoup, c'est Tom Silimière. Continue toujours Patrick Massid dans la caméra, toujours pour nous avoir avis, par rapport à Bimi a fallu et pour pas, Nzoto. Ndeko, ça comme bonsoir d'abord. Ouais, bonsoir frérot, on a comme on a Dodo Mirador, Costa Nostra. Ouais, on a Paris. Costa Nostra. Costa Nostra, 10 à Paris. 10 à Paris. Ouais. Vraiment. Bon, on a évité ça Européen ça soit vie par rapport à nous autres, il m'a fallu pour on a très haut toujours il y a faire chair de poule. Malgré titre on a échappé moi qui on a évité ça Européen ça à vie par rapport à nous autres, non à vie par rapport à nini à faire rigoler. Mais à vivre vraiment na d'abord fallu nous autres mais donc les deux là qui ont mais yango été automoni pour là boulot on a beaucoup qu'on sur le marché mais jusque maintenant il y a rien à prouver c'est l'hôtel on a monotonie en fait donc il y a le mais spécial on les até donc faut répondre sur la musique mais fallu te bagi ya kala yango te musique il a biso lelo il y a la musique ba c'est bête to zon ça na blog bête oh interpréter ma belle liste tout monde ngo ça va mais oh ozo balwara place monotonie donc na boulot on a beaucoup mais jusque maintenant donc il y a pas match est-ce que juger et loko bimika na quelques heures non eko isata journée moko tata 2 jours est-ce que ça normal ko juger loko oh non eziba tumite mate na tamu kemba mo ni ko juger mais en fait donc et bimi l'autre pour tout à l'heure ba change non mais banda kala na mais yangwana ka zong sika je son na yangwana moko mon frère a privé l'autre yangwana ka yangwana ka moko moto et yangwana de musique congolais yango parce que ba dimension et donc de musique comme malwa ba faire ne ba yemba na mu ta faire été mais il y a bonne musique, il y a tout. Bon, pour nous, on peut ça combien sur 10? T'as 3,5 hein, pour nous, 3,5 donc ça c'est fort. Merci, c'est quoi pour nous, où est allé à faire? Non, na Congo la mission t'as pas faire. Ngala mu ta faire été mais na yo kaka. À part faire na mincho de artiste monter de rotama wumba vema boye odemba te ba rochero ba taboulay donc. Mutazati à part faire gola. Azate. Merci. On a invité Sozana Batoko, pesa bambo. Donc la pesi kambote na salon libito on a scène Denis donc so liba simba mutu no be yaka ba Tom Silimière bazali ba Patrick Masidi Bogadino de la presse na mona Ken West donc toujours c'est la famille en fait donc minga le bezate donc merci na pointe to moni Ken West l'homme masqué on est ensemble toujours. Bah idée merci na bien surtout nous ensemble na mona musika 10 fois puissance Michel Mukokole na moni Juma Mukokole na moni pe JP Lamba citation ya Marina Luzolo merci pe na moni grand prêtre Eva Tumba na 400 vers vient na biso moko à soutenir toujours na moni pe Jimmy Chimanga porte de la chapelle
Belgique, France, on est ensemble à combat kitoko bengi Jimmy Chimanga sur le rappel Mboka. Et bon a père doublé. Nazo Ibisao. Père doublé José. Namonipe père doublé, père doublé, père doublé. José Alafou. Namonipe Louis Matona na Bruxelles wana Salon Matona, on est ensemble, j'espère que le autre passer moi tamoko ya bien na batunyo so anda biso pe ba sepena biso était Patrick Masidi so lelo to ke na mona ba sigene 10 lelo ba bito lobisi batu parce que il y a la nouveauté zaki bongoni nezala ki disque ya fali ba comparant pe na single mo ba loba na ozo régner vraiment sur les toits de ya net babi balobela basala pe ba analyse ba pesa pe ba vie na bango par rapport ya disque ya fali ndenge bimi yango biso pe lokwa to sala ka opis moko single to benga ngoma single voilà babi to lobela lango bongo to yepe biso lokwa to yaka na mo analyse na biso on na ba to pe biso pe ba considérer ka vraiment biso pe to donc c'est la bango considération ba pesa biso pe yango to ye to meka un peu ko solo la to pesa pe maele na biso wana to meka pe ko lobela to sala pe ba remarque to suggérer pe ba suggestion na biso 10 to suika na falite mais to ko taper partout talipe faire to zomona opisi moko za sur l'étoile là ils ont mis makasi o ayembi penza ya beti bord mo ya rumba moi je pensais ça ya je sais pas to me vérifier mais ils ont beta penza koti penza so zara ba Paris ba Paris to mo penza ils ont beta il y a déjà 2 jours en 2 jours moko si je me trompe pas ils ont beta mais au petit kaito le mais auto sur la mine ça juste au piste nzoto il a fallu 8000 lelo auto za les 11 si je me trompe pas les 12 8000 lelo na au piste il y a ferré oui bimaki j'espère tout mes causes à moi clair non bon to repère explication parce que ça a vu na biso ouais ça a vu na biso alléluia amen pété ouais amen te ça a vu bato ndakute bango pe na vie na bango yango to ba mingi ceux qui bolingi bo contredire vie na nga mais ça la fait fort ou bien il te disent on le grand plateau on a fait ça peut aider na nga c'est ça parce que biso ne te le grand TV to ngolo bateke bino hôtel biso to l'équipe bino maele non voilà bato atala biso maele ba ebele voilà prévenez que to zo moi piste moi ya maloba to zo mingi na bandeko ba benga biso ro bengo to bo sola ki bo te mbasi mo sola bo ete to zo rango vous en point to linga pesu ko souligner na bandeko batala biso te disto za ya mutu te photo lo ba bongo parce que bato belé ba traiter to za ya mutu te donc biso mbale to ra mutu te to za ba sentiment na biso oui mais tes années to eza privé donc to laki sango te to zibango te mais to zangi ba sentiment te voilà donc to linga to souligner bon te 10 olobi non nini analyse nino ko sala sur nzoto na nzoto ebimi par rapport au toyoki nzoto comme c'est le nzoto ebimi c'est le scam to pesa nzoto ebimi bon ceux qui ont ça analyse fallait déjà az artiste amené ya biso déjà à Congo oh lelo aza parmi ba musiciens aussi ba bende lelo ya Congo lelo ya musique ya Congo nzoto wana na yoki yango trop tant bimaika lelo ezalaki si je me trompe pas 13h son vous santé c'est 13h t 12h bon il va era na ta ba lancer qui on ba mo na wo yango ta ba 10 fois comment dire artistiquement parlant son impeccable son kitoko ngana osenga na artiste moi biloko ndeti ba flocor wana nzaza mingi makasi nango d'accord ouais na senti pe que aza makasi nango so bando oza na office na betonga ta de trois bando sunga bato malgré il y a des gens abengi biso moi ndeni office ndeni on doit non ça va betine bien soit non monotonie ndetika beti ndenge akina eloko azongisika rythme eloko ozona en général musique à Congo nyo surtout ya longa monotone ngelo na koloba musique à Congo selon ngai na mona ngelo ka sikate banda vina biso ba tabulei nde ba banda ka musique yango na tilelo bande ko biso ba génération muto beta sikate donc ce il fallait beta bongo ezaka déjà musique eza to définir encore musique neza
sont d'une manière agréable à l'oreille. Ceux qui déjà ont fait ça bien dans ma toy, c'est déjà bon. Il y a de la musique. Quelle que soit la monotonie, pour abetika nenga betaka, ils ont de la musique. Tant que se paye ça va déjà la musique. D'accord. Vous comprenez? Parce que nous il faut la zonga beta la rumba sur beta. Non. Il y a beta rumba. Oh beta na faut quoi bien en ming tokos musique tokos. Na sens alinga bisa moi imaginer. En gros on a pensé que félicitations pour ngai na moi na ngoma bete. Malgré bande on soit monotonie par rapport déjà beta qui est loco. Et là là alinga tanga kwena imoko boy. Liboke na imoko. Musique qui a fallu pour pas ils a déjà identifié na ba genre musical wana to musique wana zo kende kaka vaike azo se identifier té. Tenga so bi vaike na vaike té parce que par rapport so comme so to lobe la bato ba ndako ba question ko komela ki biso to so ya yo po lobanga ndeka ezalaka. Siko bien ya batumswa ba batansu na côté les bien musique parce que yendeti ya fali bongo elo ndeti abeti wana. Attaque congolais. So kangi misu. Vous avez un point. Qui bomboka pena. To kangi misu. Obi ke congolais mutabeta. Na tena ofalite. Obi be yake o musique ya Congo. O kangi misu boy. Obi musique ya Congo. Bien nango siko eza yango wana. Elengi nango. Elengi nango kangona tango yoki musique première son ka ko yoke kutsika ka pamba yoki. Obi o musique ya Congo. On a place mo obi misango to kenisa ngo tansu pays mo te azu rythme ya bato ya pays tel azu bato tel rien mbalo mo na kia musique ya Congo est-ce qu'on a kati na biso mo ba congolais siko so to bito identifier ngo est-ce que to benga ya zui plus mabele licito aza na ki falitisme na yewana biso lo so to benga musique ya mabele avant mabele ça ya vina biso be bokecho alaka. D'accord. Parce que ma belelis ababi ma bokechu mutalaka. Mimi mongo bala. Mimi mongo. Te mimi mongo esima. Mais mutairi boso na mongo ya bokechu. Koto na wana pena secteur na yo. Wana na ngala pena wikiyo. Kwa mutamema musique wana moi likolo za bokechu. Malgré le autant soit ton soit ba ignorance moko ba yeba soute bokechu mutaya pena musique ya mengo na niveau moko. Mongo. Bon mongo wana penda. Non faut faire attention sundama swede pe betaka. Bon, ba onyo surtout. Swede mutaba abataka ngo pena makasi. Soto bo sanité yango na pena ba swede mais bokechu ndo mona pena mema moi likolo. Parce que président ba ya swede zaka comme on. Président swede na yibi susu bona yisu te wana photo mega. Voilà to luka bato be bazana kati kuna ba komela biso. Bato ba ndekone mo pa ko kuma pa ko tene biso komela président swede. Et la question te poser président swede. Biso be to zonga na recherche. Bino be ko yende biso. Dudu kopate. Dudu kopango ya Brazzaville. Dudu nani ozaka. Dudu kibinda wana kibinda koi. Kibinda koi. Ok, to me comme ça moi fort parce que batana pe tozara miké tant biloko na bano bima to pe miké attaque non c'est pas grave attaque ba journaliste attaque ba chroniqueur investigation tout ça fort to me on vérifier nana ya pena na Suède nana ya pena na rythme na mais que ba faut faire attention ça Suède na kimongo ouais binosko na ekonda sko wa fallait beta plus ça qui ekonda mais na qui ekonda na esiko nde evandie na qui ekonda je sais pas par rapport à ba tribu na dit qui ekonda na ki mongo ba mnomote ba mnomote et ça na mo ba divergence c'est en kati qui ekonda za kapotonde ti mo bandundu ben mongo pena mongo mbokali ya bandundu ba bisa bango zaka mobutu ba chokwe ba mobutu bazala bona Équateur mutabimisa bango za mobutu mais mukongo na bonde pesa ko guerre tellement mobutu guerre mobutu ale muto kanda bani tellement elo mo bona on doit vérifier et les kaka mobutu asipela ko kanda bimisa bango Équateur abo muta la imongo c'est moi la imongo abisa bango Équateur abo bona bandundu mais bilo nyo sona vérifier mais mingi tozana par rapport elo ko fallait abeti na nyo sotunga pona ngai namoni déjà qu'il fallait s'identifier déjà tout le déjà qui est conda tout ce qu'il en fallait to tika fallait te pour petit fallait pas zo ya na bilo na makazo landa fallait ozo pa moi na ba ba bete moi kara mais le lobby so ikaka percer ce mutu moi simbie ba tu fallait comprendre moi le romo be oui moi le romo na uta obeta et lo ne ba bete so ne moi uta obeta oui que ça on a le so qui peut ba simba qui en boye azan producteur moi bien ko bi maman na no so za ngwana magaya moi ça ba imitation ya biloka fali mais moi na azana artiste na makila na et là ezanga kake appui nous na otindika bon je sais pas mais en manzambe
Fali pe par rapport ya disque wa fali ba défaut yo moni ba remarque ni sur le bisa au sala critique place ni au sala lango na musique nzoto ya single no bimisi bon elo nyoso mutu asali roi toza ba ime evre nyoso tu ezana ngona ba critique lango mutu mutasala nzame mutasala ngote ezana ba critique lango jusque là so no retard ba critique bon na wa bande ko elo ko eza imo ki bomboka to na mona isiko place ngana mona ya mpe nini fala ki no ngaba kimboka na clip ndenga ko non mélangeons un peu aya moi la tiki mboka moi la tiki moi modernisation bon eza mo comme modernisation ça on peut te mais ngai penda bon selon ngai ngai si ana nga bon ndenga si ana ki bomboko mais siko nga ba saka mael pa mael mswezali ngana ko personne no ba ta sufali elo ngana ko da mboka boy ko sa ngata mbanda ka likolo nini likolo ba bateau mabengi ba likolo bena ya oni bag so ni ngona oya ya plona eta mula pela bino bobina yanga elo ngo yanga kiminga me yo balinière likolo bena balinière musique ezo beta ezo tambola bo sa clip likolo mai randonnée fiel wana ba samwa randonnée OK na forêt équatoriale ba place ebele place musu eza place mo touristique ba ko occuper ngote eza place mo buta sala parler na ya na mbanda ka na Guadolito na Guadolito bon wana ndilo so ba ba clip kuna ça va kaka non kaka nde koma ba na possibilité okata matiti c'est ça moi c'est ça la mai ya na mai teza mabele ba okata pe matiti la CNP nyo surtout la idée la idée to opes faut critique ni nos allons par rapport ya clip critique za kana bi qu'il fallait assister on nyo so na kibomboka plus civilisation qui bomboka l'organisation on a côté ça qui est bon et ça on peut bien mais aussi une critique o yangai voilà ya nga sali critique o yangai ako sala ngo pe bongo côté sipe ba tu ya ako sala ngo pe atala ba pikime na Équateur wana côté sipe ba pikime na kati ozo point ola tsake no to na ba race mususu apa biso mona ba bantu ba race pikime pe ezala na Équateur o côté si bango pe ozo comprendre ba idée kaka na ba flèche na ona si mablo moi bon ba idée ozo belo ko sala clip ngo pe na mona pe ki mboka mais o telo ka maide vous comprenez na ça singa mona ki ngwana il faut aimer que na idée parce que place ndenga sali wana eza lokola so ki place moko na kati ya clip wana e ki ndogola o to sa dernièrement awa eloko te loko kote o to sala apa ata to sala oyo animation kati ba studio wana déjà biloko a déjà so la na sala ngole ya trop asala ngole tina ba clip mususu ebele so zongi eza leka moi on est na kati de sala kati ba studio ba fona si mezo changer asala sala ngole déjà oh ce qu'on a opesa wana on a opesa wana pour raison il faut ça mutavani bono il faut ça bossa na pikime ba li ba moi ba flèche on a sima ba otina ba moi ba travail no so zana ngwana moi ke et pesa image musu ya musique au moins la clip na moi pesa na image mususu ta image on dit to pesa image okola ba Chaka Zulu nde ba sala ba clip lo bango ba respecter kibo Chaka Zulu kiboko na ba bokoko pena zo nyosa kotisi bokoko na bokoko ozo point ya ngwana pe mindele biso tome mingi na mboka mindele to mindele lo ni balinga na miso OSP ça bango il fallait pas dans besoin balmane monana moment très bon ni ola tondé na boko ba bi ya somba ngo ba bi ya na possibilité o somba ngo ya importer ça qui apesa ba musala apesa bango loko autant susu batu ba satanda kité d'accord comprendre parce que clip na tongo mona ngo ozo comprendre na moni o asiki continue na parce que tout c'est déjà fait na kati ya clip wana d'accord ba clip wana la clip na ya fali moko déjà ba genre ba clip wana déjà ça te mais ba tu plus couteau que améliorer clip que par rapport ba clip né ancien quoi améliorer clip et ça concept ya clip ya ndenge mususu na ko améliorer tant so ko améliorer na qualité ka image qualité ya son mais tant mususu ba figurant oui babilo mo bongo aux emplois mais abilo wana so tant so peso manqué na peso exemple mo mage inospère aipo ozona kena inosbi mo tant loko saka ya goma wana bakebe na ba chuku wana bena ya goma mo ba ma chuku do innovation ba c'est là que on s'attendait qu'on te mo ba chuku do bena tala pena ebele o so pena koko na ye o so pe ko sa clip mo na kata mai bolo ozo mo na pena ke no ba bato pena ba bato te ba buatu wana
na simano ebele boye ezala déjà na te na kati ya mai pene ezotambola na kati ya mai ezotambola pene ebele baoyelo pene ondire basali rali bango nyonso ebele na nsima lokwa embouteillage embouteillage sikoyo ya babato sikoyo ya kati ya mai oimagine eloko wana oimagine eloko wana bato ebele bakokamwa yango ezaka baide mais j'espère ya minga te yo kokopesa baide no teka na osepela po parce que wana pene eza côté na yo wana yo côté mongo te côté mongo ya bokulaka na yo donc congolais je suis congolais mais félicitations d'abord na artiste toko loba la félicitations na ye mais na bato ebele pe balobi mwa monotonie abetika iloko moko nde alobi musique ya Congo bato tout s'identifier déjà mais plus soto luka pe to luba ke fali déjà to pesa bato moi côté na ye ami pesa déjà moi identité ne côté mo boy azolinga bimisa côté qui est condamné et pas à makasi nango na ba danse nango na kiango abeta ngo bien donc ça veut dire que ezo PCP moi force na bokoko na ye papa mutune salinga a valoriser moi ekolo na ye yanga déjà bien zo sala fali déjà comme international a comme déjà bon qui international il y a biso ba congolais qui international pendant que so fallait ayaza a olega sous une aperçuité quel que soit na Afrique quel que soit na Europe a olega sous une aperçuité et que azo mema dialecte nanga moko boya mboka libanda azo mema moi ethnie nanga moko boya a valoriser nga bimango batu ba ye bango pe eza déjà moi important et puis félicitations na ye et na ba clip so na bina lobak fali félicitations na clip o touro ne na moni fali asali clip touro ne na moni asali clip pour na banze moi makasi to zela fali asa clip malonga te na ko pese exemple na nzembo arc eli clip malonga te kendala na mbeto ezala malonga te clip na arc eli mais ya malonga te na clip om sto ba no zela oyo animation et yo kana tellement trop to zeli clip makasi ya malonga te na oyo bazela eta clip ba bongo te ma pesi siko clip félicitations na ye et puis l'artiste reste toujours fali poupa qui konde za ramboka na ye donc azo maîtriser tellement bien et félicitations na ye à continuer à vendre les sous-cultures na ye bokoko na ye wana à vendre ngo à kenango de l'avant et bonne chance na ye bon vent to repese sous bon vent pour déjà ça va bien ça va avant na ye déjà à continuer ce que zalaka aigle wana mais et là moi sous na monument mon qui est ma bekaka pourquoi fallait liba memara Mogonzi king ce que local mon ma be on pas linga ba memara bon moi ce qu'on place pe ba ya ba monotonie on va benga monotonie na sens wana pour na nini ko memara ka clip presque belé o aseni so mboka na o liboso eloko ba memaki o ba memie oyo mususu wana ya génération ya générique mo ba memai ce qu'on a yeba te pourquoi ya ngona siko mo biloko na il faut ba meka o na staff na ye ba biloko mususu esami de na kati ya clip pour ça ratation il faut vendre bobi non et là boya to ça répétitif tout le monde répéter en trop et peut ça bien té bon éviter c'est la communication oui c'est la communication et là qui ça qu'il fallait link beaucoup ba to venir ba temps kate vous me vérifier le masida lobby ba clip belé to loba qui on derrière la moi qui ba clip belé fallait la ba me trop attends bébé c'est une communication peut-être muto ça bongo té mais le cas de communiquer loko les a communication loko les a télévision voilà que ça loko net il fallait link de kondi trop ata bébé mo tirer na berceau voilà bébé mo pas koyaka ouais angulumi pe na be fone yango ne la sa mutu ko tambola ko memeleki trop ah ko memeleki fallait trop akitano ko memawana ba ko ma ba clip normal ko mema pesa la té ba memie trop na ba clip ba memie trop na ba clip c'est na ndinga bien eza critique na ngai da lo ba ouais critique non ouais bien c'est critique non ouais ko memeleki trop ba kitano ah bina anguluma sko ye mo atambola déjà adana be forne bela sala donc ah façon ça ko memeleki trop ba memie trop ba ko tombola eza trop c'est pas bien donc voilà l'artiste sinon dans tout l'artiste est vraiment félicitations et na mpepe nango déjà na 3 ans na mona gango zaki na 104 000 vies 104 000 vies donc 104 000 est-ce que le autre mona ke kolonga pe bokoko ndenge biso roga surtout bito et quoi qui peut kolongola mais po ba congolais biso ndem te fula ma atala okoko biso kambe fula biso mto fuli on na ba snap na ba nini biso mto fuli on donc ko ki kolongola tout ce qu'on a ba polémique aux ya débat désolé à vous les congolais de Brazzaville des alors pour monter bazwa kan de bozo mais alors pour monter mais au moins
ko occupé ko longola po roka pe félicitations na a koti na makambo pe na donc a koti pa vandi moni net clip a bokoko ya roka bokoko pe tu sens vraiment la personne a s'identifier na bokoko identifier na bokoko moni na kende na ngo et s'identifier vraiment na bokoko donc pourquoi na lobaki yango on a lobaki yo on appelle ça iso donc moi ça sou bien. Moi ça peine sous bien. Toi côté na biso na Ferré. Voilà Ferré Gola. Plus on a posé officiel te quoi. Non on a et Ferré Gola. Ça to bito lobela ngala loko loba ya belité sur Ferré Gola. Pourquoi? Parce que na clip wana ya Ferré bon na une chanson na Ferré Gola, ça d'abord nouveauté. Ça une nouvelle chanson te. Ça une chanson a mbela homme politique moko ya kala. Lobaka mutalingi a réinitialisé peut-être YouTube naye a Chango et que batuba ça toujours mais ça YouTube naye c'est juste justement mutalinga qui a chamwa et loro mona kati ya YouTube naye et que batuba tellement soifé yoka cause la dynastie c'est la harmonie tellement ba monyengo et beti bango balobi ba commission lo ranze masika mais zo beta félicitations personne artiste mais ngana olinga skona ebisa batu a faire vraiment s'il vous plaît boké wapi bosongela biso na communication bozotika faire wana aza grand na bozotika yemonde tike ki grandeur ne bundela o te disfoto lobela maka te ngai pona ngana lo ba faire mingi batu babunda mingi ya batu bana kimi na poto apparemment papeza bureau eza bureau moni ngai to bana nguna bureau te to sola ga mingi office parce que bureau de ça qui fort bon ça peut-être tombe sur mikolo moi baisse ça mais non même bato bana kin na bato bazalaka baya dada bazalaka wa bala musa bango bala musa l'artiste en paie ça trop mais bon rendre service trop té c'est ça en fait papa dis-moi qui tu fréquentes et joue à fort papa et joue à fort merci Patrick merci ngana lo ba pour faire go la félicitations en plus wana malgré to ak ne babi keza ya kala elo moko déjà ça la rango mutu mo la musa ngo mais des gars au betela mon dimanche nzelo lo moko we eza ya siko je sais pas mais félicitations parce que dembo ngana oki wana ata bakona Harold Mpeti Mbote ata bakona lenga Kongo na pese Mbota trop ata bakona ngo bango moko OK jazz degré na yo ki musique ebeta na nzembo wana balanda bane balanda te mais ngana yebisa yo ke eza félicitations on allemand les rapé na bakolo na ngomoni allemand on mona pena master mobo Harold Mpeti voilà massa nanga d'en face donc na pesi Mbote place aza depuis allemand Harold Mpeti na bakisi pena Harold Mpeti Mbote na place ozali o le kabone lenga Congo papa odemba faire message nango a s'identifier déjà na odemba omoni mutu na mutu apesa ka place valeur eloka message nango vous comprenez donc il y a bien ya malonga ya makasi ya osala les animes et ça que batunde baza tout autour na ye bazong c'est les pas sincère wana faire obuna makasi ya faire makamuna eza la facilité. Vous comprenez? Maramba fait la facilité. Mais lelo o etali marambo ya biro ani to solo ngoto to bana soka na nini nango na office na c'est bon justement office na eza vrai eza bien mais eza lo kasikate eza lo kasikate asengaka en politique monde asengaka benga abetela yango et abetela yango ba te belende ba yoka ngote. Là maintenant, bah comment on voit tant yo kango. Mais bimio ko lo sika. Bimio ko lo sika. Mais là, bah te belé ce ko bah comme ce ko matisango. Voilà le ko bah soit faire ko ya harmonie na dynastie. Bah bimi so lo sika. Merci Patrick Massi to comme la biso na suka. Bah tuna so Holanda ki biso Kasirei Elombe Celia Alonge. J'espère que tu as souka na habité so yoko ba ni patron c'est protocole. Voilà ba tunya so balinga biso merci. So to beti libaku vraiment bolimbe Salen Salambe le tout puissant na bien na linga na bana ko na comme c'est venant le tout puissant. Tout puissant le Salambe. L'esprit tout pendant le monde c'est comment qui mais bon. L'esprit ou l'espiritas Salen Salambe le tout puissant remis une fois mon apprécié en beauté. Les géants garçons maison 115 na bien bongo po ba tout bazwa na Paris plus balala chez donc maison 115 Richard Salambi na peso bambota trop na pesi mbote na nga lisusu na Patrick Biongo na pesi mbote na nga papi